mais ce qui n'a lobby la vérité à différence ndenge na kenda na fali ndenge na kenda na héritier que ya fali l'équipe fali nde azana ba pato ebele ko le héritier. Salut à tout le monde, fidèles internautes de partout, vous nous suivez. Ça, c'est votre émission. Vous avez l'habitude de les suivre. Cadence Monda, présenté par Léandre Moutamboué, l'homme précieux de la presse. Aujourd'hui, on va vous prendre notre confrère Ken Piana. Vous avez demandé, Léandre, pourquoi tu ne reçois pas Ken Piana? J'ai beau chercher, Ken Piana, il est aujourd'hui dans mon plateau sur Cadence Monda. Cadence Monda est une émission culturelle qui vous donne le vrai et les vraies informations sur vos artistes, vos footballeurs, vos comédiens, humoristes et tout. Un grand merci à l'ingénieur 16. Aaron Loubama, un grand merci. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour. Merci na yope ndengoye. Yo ebikaka na sepeli à trop. Donc toza wana toujours. Boni bilan non ya 2017. C'est ça positif ou ça négatif? Non, 2017 le gars nango bien. Yo yebike bilé zalaka positif. Et cause la négatif te ponga na bosse dire naza parmi bateau basali musala makasi na année donc 2017 2018 il coûte déjà ton côté na makambo ebele donc bilé za pena pepele. Ken Piana toza ko mona mingi tango héritier asala ki la team Wata ozala toujours pemene héritier Watanabe mingi vraiment tango boke bangola boke ba wapi Ken Piana zara pemene héritier Watanabe eloko nini eleka ozala asu na kati te toma mono lokolomo na kati lokolomo libanda. Non, nazalaka engagé na orchestre yango te nazalaka engagé vraiment jamais. Mais héritier azali master nanga azo évoluer na makambu na ye. Nga pe na osala chemin nanga na koloba te ke nga na héritier toza na problème to pe na problème moko te. Mais esenga ke a évoluer na batu o azana bango nga pe na osala makambu na osala. Est-ce que vous avez temps les capé na rep na ye? Non. Tant on a dit na nango vomate. Ngape na osala makambu naza na mo ba occupation belé. Donc tant on a dit za penate pour l'instant. Pour l'instant, temps exact. Non, temps exact actuellement temps exact. Pour naza na surchargé na makambu mususu o nga nazo sala na naza vraiment concentré na makambu belé. Ken Piana, toyo mingi lobby makambu jet privé. Oh Fali Azamuta Liboso à côté de jet privé. Mais biso toyebi musicien mon congolais aya pe déjà na jet privé seri bakanga passeport babo ki ba on va voyager batindela jet privé akendaka ti Angola yo ndino zo baso Fali na jet privé Muta Liboso ki fanatisme kaka toni. Bon nga na zoloba na sens yo zolobela te. Vous comprenez donc ngai na lobela ki jet auto yaki nango ezambala ya liboso na vi na ngai na mata na mona na ngana ba chroniqueur ba chroniqueuse na binote ba mata ba jet privé wana parce que lelo bino ba congolais bolingaka vérité côté yango na première position te za ba musicien belé pe ba mata ba jet privé te ba za belé ba ta comédie ba ta théâtre pe ebelé neti nani Baza ebele nakotanga kombo te. Est-ce que Freddy Wazabanga artiste et musicien Freddy Wazabanga c'est mata jet privé? Freddy Wazabanga o ba uto sala featuring na Kabose. Est-ce que Freddy Wazabanga asi a mata jet privé? Batu baza ebele o ba mata na ba na jet privé te mais il faut qu'on dise masa nanga jire simale la zara na fo et décide. Est-ce que ça mata jet privé? Ah voilà. Faut botia rappel vérité à mon première position. Pour bien bon même aller l'homme Congo mabe. Congo soki to bando même Congo na nenga vérité. Congo pena to vérité na première position. Boko mona nenga boko ba to route ko tonga ma ba makambo belé ko sale ma minene. To lingi lokuta trop. Ngana na jet privé on a mataki. Bolingi bo sala net ignorance. Boko misango net eloko pamba mais boyebi valeur ya jet privé. Voilà. Tant que silika pour la team Wata tango qui voyage dans bango États-Unis et qui voyage dans bango Belgique, il y a France, il y a une boutique yango na silika qui toni. Voilà, comme ça le cas, on se comprend. Donc bango bayebi très bien que non Ken Piana envie à rapena ba visa te. On se comprend. Bango ba kendaki bazaki visa na bango ya États-Unis. Ngai pe na utaki na ngape ba Cape Town na biso malgré ba benga ngo Afrique mais ezandenge moko na ba États-Unis ndenge moko na ba Miami donc ngana envie ya na ngai eloko te
bokomona un jour pe nakokende nanga pe États-Unis nabeti nanga pe 2 semaines nazongi nanga pe bokomprendre ke Joyo anviaka na ye bapoto yango pe te eza nango babilobaloba ya bakongolais balingi kolobaloba trop balingi tala lelo baflatere ebele babimi pembeni ya héritier po baflatere héritier bi ezala kaka Ken pia nakuta fingaki yo so olandi mpe baémission yango oyo nafinga mpe héritier ezalaka nango pe te mais soki nalobi kaka vérité ya différence ndenge nakendaki na Fally na ndenge nakendaka na héritier ke ya Fally eleki mpo Fally nde aza na bapato ebele koleka héritier bato balingi sikoyo vérité wana te donc tokoma otala na biso bato na musika bapato ebele wana yo moto olobi eske biso toyebi yango mais il faut yeba kaka ti bongo musique ya héritier na musique ya Fally baza na musique ya oyo tokokompare bango te baza na musique ya niveau moko te Fally aza likolo ti bino mtu boyebi ke Fally na miniti aza likolo baartiste tout kutu baluka batraumatize kaka mutu ya héritier kaka pamba bamusicien tu bayebi na bango ke Fally wana aza adversaire na biso te Fally asi asota makambo ya kozala na adversaire ya sota déjà akomande master ya bastar américain baadversaire ya Fally ezalaka bastar américain wana na Congo asi asota mwa lisolo wana Ken Piana tomona confrère na yo akende na concert héritier Watanabe amati na podium azui courage wana ya bamba héritier Watanabe mbongo tango héritier Watanabe alinga simba pa longola mbongo confrère na yo azui mbongo azongisi na poche acte bongo eza po kodimne artiste tonini bon wana eza makambo concerné bango wana eza pacho aza mutu na ngai héritier pe mutu na nga babiloko wana eza biloko nga na kokota yango te eza nango makambo na yo nde jour okoyamba pacho tuna biloko wana comme nga nasalaki acte wana te me nga solola na pacho na eza bien te korepetaka yango lisusu te me nakokota te na bandosalela yango baémission etali nango ngai te eza makambo ya pacho na héritier etali ngai te tobi te tali en tant que mutu na yo moi conseil pe le karanango en tant qu'ami apesa conseil abandelaka lisusu eloko wana te ouais total bémission belé ba confrère na biso basali ba concert na biso basali na ba net na ba TV ba titre na bango ba otia Ken Ipupa pourquoi Ken Ipupa comme na famille a Fally tondeni ngakutu bongo esala nga plaisir à danger ba surnommé kombo a star a munene bongo emsu bamsu pe bapesa ba kombo Ken Jackson Ken R Kelly so nga bapesa nga Ken Ipupa master sko ya ba R Kelly esala nga plaisir à ba blague te pour Fally c'est pas n'importe qui na musique ya monde na musique africaine te mais na musique ya monde yebela timbela vous comprenez yebela timbela ka place au fandi wana voilà mais journaliste jamais dans un parti pris journaliste au milieu du village net yo faut dans le milieu du village mais yo comme dans ma priorité ba parti la kiration mo boye parti pris yango na osala parti pris net ya nini soki na lobi Fally aza na niveau likolo nde komi parti pris yebisanga musicien wa leki Fally comme nga na osala parti pris yebisanga musicien nini soki tolongoli génération ba vieux yebisanga na génération Fally musicien nini toko comparer na Fally lelo c'est que yo ndo sala musala no mabe parce que na ndenge ya logique oyebi bien que Fally aza incomparable na musique lelo ya Congo yo yebi yango mais pourquoi zo boya ko bimisa yango boye na bouche pourquoi bozo mener musalo na hypocrisie bozala clair na makambo bozala clair bosoki musicien moko aza ya génération Fally o aleki Fally yo kangelanga na nukombo na ye nga musala oyo na ko sala o mabete parce que nga musala o na lamuka te ka mbamo na bando salango na kenelango classe na tangelango na yebi vraiment ba norme journalistique ya musala o donc na osa musala o bien te mabete Ken Piana boni mutatangela musala ngo classe ga ndenge yo oloba ndenge yo pena o poser question de musala classe ya ngwana donc ozozo Fally ozolo bagena parti pour mutalo ba Fally aza likolo yo zolo bana osala parti pour donc classe yo kendaki na sens classe yango nde balakisaki yo boye c'est que classe yango eza na valeur te classe na valeur Ken Piana boni fimbo na fimbo
tozongela nanu makambo ya te wana tokoya fimbu na fimbu po ebele baa na tv balamuka na bango aboye baa badiplômé d'état aa na pire vie na ye pire ser na ye mo asimbisi ye micro donc oyebi yango mpe na wakosa toyebi bato ebeleke na tv ya bongo vie ezali vie edépendaka mpe na barelation nakozala mpe bien na artiste musicien Fredi Wazabanga peut-être Wazabanga azwi occasion moko boya mosusu contrat amema baartiste musicien mosusu na Chine nakoya parce que vie to dépendaka nsima mutu il faut koyeba ke nsima ya mutu yango wana makambo neti nga nde na boye mpo nayeba mpo na miyeba na dépendaka nsima ya mama na nga mpe azaka mutu ya mokili neti bato nyonso ti mama na nga nde mutu alatisanga kushi ozo comprendre mama na nga nde mutu asukolinga azwi tan ebele mpo nga na miyeba mama na nga nda lengeli nga ti na miyeba mpe naza mutu donc nadépendaka nsima mama wana mama na nga wana nde makambo eza neti nde na boye nakodembela lelo mpe nsima ya mutu oyo asi abonga bino kutu bobetabeta masolo afali keni tozomona bakoma benganga keni pupa maintenant ezosalanga mama na plaisir mpo fali na baniveau fali aza nango soki fali kaka nzambe akoteli eba emsu bokomona mpe keni lobi ase retrouve ke na peye mpe pale moko wana na Kinshasa emsu keni lobi ase retrouve akomi otambola bamboko oyo oyo aimaginaki jamais komona bamboko oyo meme famille na ye bazo imagine te makambo oyo emsu famille na ngai direct bazobulele nga te mosusu fali akoyedenga na makambo wana donc na vie mutu adépendaka kaka nsima ya mutu ata ndenge oyo lobo baya mosusu alala alamuki connaissance vie eza kaka connaissance vie yango wana connaissance voilà okay. Boni site na yo ezo évoluer bien boni bémission na yo ya fimbo na fimbo non site nanga pepele yo moko yebi ba abonné ba mata chaque jour site nanga ezokende nango très bien donc je pense ba junior mawete ba otia biso maboko ba Sœur Pauline Lumumba na Genève ba otia biso maboko ba Adel Diogo ba good danger venanga Jimmy Bela okutu patron munene bongo venanga Jimmy Bela okutu patron ya munene bongo ba otia so ba maboko junior mawete mega boss donc bato baza vraiment ebele na peso pe merci Ken quand même donc merci vraiment Ken obali na nteti lelo non na obala na kobala nanga mais il faut yeba ke bobalisanga na ndenga apprécier te po soki na landi exemple à Jésus na ya décourager na obala nanga pété ozo comprendre soki na landi pe exemple ya ba Moïse na kobala nanga pété mais abome manga na apprécier te na kobala na ndenga kimia po soki na landi exemple ya ba kombo oyo eza na Bible na risque na bali nanga te soki na lobi na landa pe exemple ya Solomo na kozwa ne bana bato ebele na botisi ozo comprendre roi Salomon totanga même ti na Bible donc merci moi va dédicace na suka non dédicace na pesi vie na Louison Mbata bambote Trezege Muzala donc na pesi bambote na vie na Gauthier Mascotte Acha Madila Titi Mufuata Angel Muswahili Makizembe Docteur Hakim bato baza vraiment ebele merci Sœur Nathalie Neymar donc voilà. Merci à tout le monde qui nous suit sur cette émission Cadence Monda. Ça, c'est votre merci. Un grand merci à Minette Moussangoussang Fleurette depuis Anvers, Marie-Paul Moussangoussang. Un grand merci à Francine Chamala, Bonheur Chamala, Plaisir Chamala. Un grand merci à Colette Zinga, Fondation Don de Dieu de Moïse, Balobi Jenny Moujinga. Un grand merci à toi, Iguette Loko. Un grand merci à Georges Kandungu Balobi, Guy et Loko Balobi. Un grand merci à Farel Neymar Kalanju depuis Bruxelles, Emma et Toumba Balobi. Un grand merci à Guélor Makalebo Balobi. Un grand merci Nabino Toubozola Nabiso Awa Balobi Batutu Balandaka émission Oh Balobi. Un grand merci Naron Lubamba Balobi. Nathan Poutouyele depuis Paris, Master Nangamoko mon frère. J'ai dit vraiment un grand merci. Namuto a fait opportunité à Hôtel Maliboso Nabino. Ingénieur 16. Coup de chapeau à toi, un grand merci à Ron Lubamba, Ron Lubamba, Soka Beli Nae, moi bon mon abo à Liboso Namino Ezate main. Merci Nabino Toubolandi, émission Nabiso sur info16.com. Si tu as un qui toque, ça émission bien. Bye bye.